Mardi 28 septembre 2021, tout ça on a la cadre émission Kindoki politique, ils aura toujours on a pour servir bino émission d'actualité politique bisika to ebisa bino nini ezoleka na mboka makambo ezotambola lolenge kani pe to analysaka actualité politique elongo na bino po bozalaka wana pe mpona korépondre biso na nzela ya numéro ezalaka justement affiché na bas écran na bino to pe na bitando ikie na bino tozalaka wana mpona kokommunike elongo na cadre ya émission Kindoki politique mpona mokolo na lelo toyebi bien que bandeko alamuka bazali ko préparer marche na bango eza bongo le 29 lobby disons le mercredi 29 septembre 2021 wapesika barokita na balabala pona koloba non na politisation aseni non na glissement pe non na fraude to pe tricherie électorale bon balingi que ba élection ezala libre apaisé pesa ba élection moko ekomema bakonzi ya o bakozala légitime na tête ya mboka ndenge bango moko bazali kosala ba revendication na bango lobi eleki mwana mboka le dio Martin Fayulu pe Adolphe Mozitu bazalaki liboso bapandisango wabi babetaki masolo ya marche na bango o eza déjà le 29 oyo et nanga mosusu fo koyeba que toujours na basango président et ensemble pour la République akomaki lobi na Goma Moïse Katumbi Tchapo ya soloni na bandeko ya Goma wapi apportaki pe soutien pe assistance na ye na ba sinistré ya volcan Nyiragongo ayaki na mwa mosolo babiloko ya kolia pe bongo na bongo wapi tozonge na bino ba image prochainement pour que to bisa bino nini vraiment ezoleka kuna na Goma wapi mwana mboka Moïse Katumbi président ensemble pour la République akitaki alors pour la lelo toza bongo na mwana mboka Bruno Mindemga aza moko ya lisanga politique Nouvel Élan aza communicateur na lisanga politique Nouvel Élan o ezali bongo kambama na mwana mboka Adolphe Mozitu moko ya lisanga ya lamuka o bazalaka toujours na mwana mboka Martin Fayulu na elongo to sola mwa mingi na etali bongo marche na bango ya mokola lobi et puis ba interdiction ya gouverneur ya ville lelo déjà pesa abimisi mokanda moko esengi que batu nyonso bako participer na marche wana ba partie prenante c'est-à-dire que ba parti politique pe autre to mona ibandeko ya Nojek bandeko la muka Nouvel Élan et sidé ba kende komona et puis ba batande comme sur la société civile ba ke komona na hôtel de ville ya Kinshasa wa puis fois sola na bango sur itinéraire nini bakolanda po mokambi ya ville province ya Kinshasa autorité urbaine atalisi que ça na ba zone o esengeli te ba marché c'est-à-dire que ba zone neutre nde ya betaki lisolo nango que na centre ville esengeli te ba koma kuna parce que ezali siège ya ba institution pe ba esengeli ba évacuer librement na ba occupation na bango et puis tronçon ezwami uta aéroport Kino Matete alobi que moto esengeli ya marché kuna te po ezali seule voie et ça que ba uti bamboka mususu bakota na mboka et puis ezaka na nzela moko donc yango apekisaki na ndeko Bruno tosola mwa mingi na etali ba interdiction pe marche na bango ya mokolo ya lobi mwana mboka mbote na yo mbote mingi mama Naomi esengo eza makasi pona koya koleka na chaîne na bino pour la première fois je crois bandeko balandaka kono mimbenga na ba etando ike misusu ba meka un peu ko s'abonner na chaîne et puis ko partager voilà esengo na biso eza ngwana naza moko ya Lingomba Nouvel Élan ya excellence Adolphe Mozitu na kombo ya Bruno Mimbenga naza coordonnateur de Ligue des jeunes ya Masina représentant ya Masina et puis communicateur ya parti cher Adolphe Mozitu lole kani bozwi mbela ya gouverneur ya ville ko ba que ça na ba zone neutre alors que bino aussi bon mesana to mesana ke bobanda toujours na tchango. Merci maman Naomi koloba que biso to mesana na tchango non olingi Adolphe Mozitu na Martin Fayulu ba nous sala marche na Gombe Adolphe Mozitu a sa marche na Gombe parce que Gombe zaka ba étranger Kabila teka Gombe ba libanais ba pakistanais ba indien donc ba toana nyonso oyebi donc tous en la République démocratique du Congo et puis tous en la République démocratique ya ba libanais na ba pakistanais oyesimba na kati ya Kalina oyebengami Gombe lo oyobo alors comment est-ce que biso to se sentir à l'aise to banda marche bisika au étranger bazali bisika oyobo ba congolais ba ya kaka ko sala musala et puis ba zongi na pourquoi
yango wana Adolphe Muzito na président élu, le vrai président élu Martin Fayulu, balobi bakosala marche na bango bisika oyo bakozala l'aise bisika oyo boye ba congolais bandeko na bango bazali. Voilà pourquoi nde biso tolobi marche na biso toko banda yango bisika ba étranger bazali te, parce que ba étranger wana ba rwandais ba burundais baza awa bona Gombe bazo travailler en complicité na Chilombo na Kabila, jamais biso toko banda marche bisika oyo sécurité zali. Yango wana biso tolobi lobby toko banda marche na biso na quartier 3 na Masina na Tchangu tito kene kosukisa yango na liboso ya ndako ya peuple congolais. Alors tant ndeko les citoyens ngobila azoloba ke quartier 3 kobanda aéroport ya Njilti na po ya Mateteza zone rouge waneza buzoba mama Naomi, parce que tango yi kolobelo kwa ndengo wana totikali komona ke ndeko Jatini ngobila quelque part azana problème très sérieux ya gestion ya ville ya Kinshasa. Alors alukate ko embrouiller peuple, parce que zone rouge oya lobby e utika mokano wana ebimika na minute oyo pona biso ngomba nouvelle élan ou bien pona biso la muka. Je ne passe pas parce que tango azolo ba ke non zone rouge omoni mama Naomi biso to kuyi koloba ke ndeko Jatini ngobila a se tromper na cible, parce que zone rouge na ye wana eza impact moko te pona biso, parce que na mikoleleki omonaki citoyen mboso na salaki meeting ya minene na kati ya terrain municipal na Masina kuna bisenga azali. Alors zone rouge wana bisika wana ezalaki te pona bango, ye moko citoyen ngobila autai ko sala meeting awa na parti na ye na Tchangu. Alors pona Tchangu eza zone comme zone rouge kaka po tango nouvelle là alinga otambola pona makambu eza ya peuple congolais. Mais lobby awa dimanche to mona ki citoyen boso okabola 10 000 francs mbongo ba contribuable congolais ya passe pona ko corrompre bango pona kuya na kati ya meeting yango wana biso to lobby que article 12 ya mobeko likonzi ya moko na biso congolais nyonso aza tout congolais est égal devant la loi. Alors tant bozo luka bosala deux poids deux mesures biso peuple congolais to lobby eloko wana ko lekate, parce que to mona ki yemoko Jatini ngobila kusala milulu na kati ya Tchangu, et puis to ko mona citoyen boso oyo boy yemu tulokola benga ke sage na kati ya Assemblée nationale mukolo ba député nyonso na Congo ay ko ndekosala jalelo lokola toza na période électorale oyo to moni lelo oyo boy akomi porte-parole à Chilombo tokene malembe na likambo etali marche ya Lamuka. Pourquoi seulement kobanda na Tchangu et pourquoi pas ailleurs? Et puis tango bino etoza na régime information, c'est vrai tant bino ko informer autorité urbaine que tala biso to nto tambola pour na likambo tel bo pesi mukanda. Mais n'est-ce pas que azana droit lokola mukambi ya ville province ya Kinshasa yenda ebi Kinshasa ko likabatunyo salobita et sika oyo pour que ordre za la bino bo tambola ailleurs? Est-ce que wana eko betsa motoni bako ndeko mama journaliste Naomi oza journaliste ya munene ya mayele ya mboka na biso? Je crois au mona ki bandeko na biso ya IDPS basala ki piaka babandaki marche na bona quartier ba allié, parce que c'est aboya ki na lobby IDPS soki Kabuya za na problème sérieux wana zo manger Kabuya nga lobby IDPS basala ki marche wana, donc problème ezalaki te ozomona ke no oyo eza ba confusion oyo na uti ko numéro bino a wana article 12 biso nyonso to kokani devant mobeko. Pas question à deux poids deux mesures au privilégié côté au épi côté au sala comme si que non au bois ko privilégié ba mobilo non on les a violation à nini ya constitution. Donc maman Naomi biso to lobby ndeko Jatini ngobila ordre na yo na pesi o ebi que la marche à liboso à les 15 il faut qu'il y ait raison à que Coroneza ebele ce qui biso to tamboli la muke tamboli nouvelle le tamboli Adolphe Muzito akitina baba na président élu Martin Fayulu ba ko kabola coronavirus. Mais to mona ki daju ko beta concert ya munene oyo moko Jatini ngobila kana ko kata makinu kuna jibe pia na beta ki concert kuna coronavirus za raté. Tant bato baza ko temela pona makambo ya mboka pona makambo ya lipa pona makambo ya mai pona makambo ya nini bo transport ekita kuna Coroneza raté. Alors kuna Coroneza ali. Alors pour les gens makambo ba futilité ba concert wana Jatini ngobila mona yango te yango biso to lobi. Na article 28 maman Naomi tout ordre mal donné ils ont mérité désobéissance civile. Wana eza na kati ya constitution na biso. Peut-être que non ndeko Jatini ngobila azokata ko tanga constitution te yango nozo mona azana ba déroute ya ba biloko oyo. Acte oyo décision oyo ndeko Jatini ngobila zui mama eza impact moko te, parce que wana eza ko lakisa déjà que non tozo kende muke na dictature et puis eza en violation ya constitution na biso de lobby Jatini ngobila amata akita biso to kubana marche na biso lobby à partir ya 0 nga moko na olala kuna quartier 3 et puis na tongo ba leader na biso bakuya to kubana marche na quartier 3
Tito Koya nango kosukisa na palais du peuple. Que la police est réprimée bino. Maman, la police. Le même cause produit le même effet parce que tozong la kalika moko le 15 ba esi bino bo pousse le 17 boboy boké le 15 ba réprimer bino. Le lo ba esi bino bo tambo na zone net traité boboy boké ne sous ba réprimer bino. Apparemment to ça ka le moko. Nathalie Sibino a boye maman que non zone neutre ezaka pona la mukate zone neutre ezaka pona nouvelle elante yango wana tolobi parce que bande kuna biso IDPS batambola ki. Donc zone neutre ezalaki kate biso koloba que non la police ekopanza biso rôle la police congolaise na ebi rôle nango vraiment te mama na mina mboka misusu la police aza pona ko battre le peuple et puis na biloko na bango la police eza na pona ko cadrer ba manifestant na voie publique na ba nini itinéraire au bazui ti jusqu'à ce que ba commencer la point de chute na bango mais comment que non la police na biso eza un peu instrumentalisé ya mwana peut-être que non ba policier na biso ba ebi musa na bango te mais biso to ebi que non lobby policier ko sa musa na ya ko cadrer ba manifestant ti jusqu'à ce que to banda marche na biso na quartier 3 ti bisika oyo boto ke no sukisa yango na ndako ya peuple congolais soki par mégarde que policier a se me conduit maman Naomi je crois bomona ki bande ko na biso ya diaspora ba kana ko saisir ce pays et puis ba saisir ki ba droit de l'homme pona ko kana ko talisa bango ba bavi oyo boy ndeko Chilombo aza ko ko sana kati na mboka na biso mais eloko moko citoyen Félix Ifoye ba que non tant ba gentil le président de la République citoyen Nalobi le président élu Eza Martin Fayulu Chilombo aza président par illégitime biso dans la légalité ce n'est pas ainsi biso tolobi lumomba nouvelle élan toujours reconnaître victoire citoyenne Chilombo te parce que tisiko oyoboy Chilombo a gagné ma ponami il y a 2023 te parce que les amounés ba esa bino bomema ba preuve ti maman biso to mema ba élément na biso bomona ki que non seni wana ezalaki triqué seni wana cour constitutionnelle ezalaki na maboko ya Joseph Kabila abana kotambola ngo bisika nyoso o alingi alors biso tolobi citoyen Chilombo pour Nabiso, à président Nabiso parce que il est légitime na pouvoir naï. Parce que si réellement Chilombo qui président élu maman journaliste alinga qui a protégé bino ba journaliste ya moi nous mona d'ailleurs bataille Nabiso nouvel élan au Tulubi une fois que nous nouvel élan au dans pouvoir bino ba journaliste au boza quatrième pouvoir bozala à l'aise et puis boza misa na bino na lolenge bo esengeli parce que professeur que bomona ki ba journaliste ndenge na ba marche o elekani ko beta journaliste ko boto la ko yiba même biloko na bino ya misala alors ozomona que non Chilombo on les a fait la police qu'est-ce que l'État nyoso wana quand on dit le chef de l'État les garant de bon fonctionnement des institutions ba mona na mutu alibuso n'est-ce pas bazomona mutu asimbi mutu mais esa police ya Tshisekedi ya ngwana biso tolobi nyoso o ekoya soki Chilombo azolanda papa Mboso azokosa ye ayeba que non omoni makam ayeba ka kozala responsable moko devant temps après mandat na ye parce que le Alpha Condé aza arrêté aza yemoko donc babiloko il faut apprendre ba président pourquoi exemple na ye ça contexte tozu même exemple na tozu même exemple il y a président Abdoulaye Wade tolobi nazo exemple ancien président Abdoulaye Wade tant bakangaki akendaki na ba conseil na été akendaki ni na ba gouverneur ni na ba magistrat bana akendaki moko donc Chilombo il faut azwa exemple mais erreur au Joseph Kabila sala qui n'allait passer Chilombo étant que batu o balwa qui est soi-disant parti démocrate il faut que l'accès sur démocratie mais tant bazo luka ko étouffer marche aux pacifique ay ba que non peuple mukilimo bimba eza ko mona makambo e ko lekana parce que lobby makambo eko salema après ba mandat na ay ba président éternellement te président par élection ya ngona biso to lobby biso toza mibali lokola ba policier wana toza basi na bango te on suppose que non to ya marche na biso to sala marche na biso lolenge et ça trouble mama biso toza bato a trouble te biso toza bato toza ko promouvoir démocratie et puis pacification na kati ya mboka na biso ndeto lobi que non toza mibali ndeto lobi to sala marche na biso parce que jamais biso to ko zo instruction et pas ya citoyen ngobila o boy azolekisa batana ye tango yiso na makambo eza na sens te olie ya kosokipe na makambo ya kisasa bosoto ko reconnaître oui toujours reconnaître que non l'état zali toujours reconnaître que non Jatini Ngobilaza gouverneur maman parce que décision eza impopulaire décision eza ezanga mutuna makolo yango biso to lobi mama Naomi
lobby ngobila amata akita apakola même dongo na nzoto ni mobimba marche ko bana na quartier 3 na masina et puis to acheminer en tu liboso a parler du peuple. Bien, tokoba déjà bandeko bakutana gouverneur de la ville Mokola lelo biso toye ba suite car na pourquoi toza na pour informer bino toye sabino ni ne koleka apparemment bandeko ya lamuka baza vraiment déterminé ya kosala marche na bango ndenge bazali ko zela que et salema lelo yo apparemment ma revendication sur la politisation à Séné, glissement, tricherie. Apparemment, ils sont totalement pensa malamu. Ils ont vraiment d'actualité. C'est un peuple congolais. Pourquoi ne pas collaborer avec Kambetali Nzala, par exemple, collaborer avec Kambetali Ram, par exemple. Pourquoi ne pas parler du Kambezo toucher directement social, to vie à Congolais. Pourquoi seulement élection? Parce que vous avez un ça au côté un pouvoir binobé. Maman Naomi, au moni biso tozabajen. Tu es na politique pour na s'enrichir, tu es na politique pour na servir mboka na biso. Même bino boyebi ke mboka na biso lelo o beza na occupation ya ba Burundais ba out ba Rwandais o Félix azo sala pona bango. Bino nyoso boyebi yango. Félix ne travaille pas pour l'intérêt du peuple congolais. Parce que depuis tu commis lelo o boy 300 yango tozo kene Félix atikali na 814 jours. Yebi sanga isengoni depuis Félix a comment na pouvoir na lolenga moyibi na mayuya. Esengoni ni yomona. À part que beta makolo soko vana na banda lo banda makolo moi tipo zo transport comme il faut ça l'éducation physique pour na koya même courir comme mari de nuit alors maman koloba kebiso lungoma nouvelle là Adolphe Muzutu tuzana pour na koluka bisala mais Félix ça musala te so ka na musala il a fallu appeler ça ba militaire il dépêche il a fallu appeler ça peuple congolais à part ma promesse soit appeler biso Moussa Nini ou Félix ça n'a pas ça. Donc gratuité enseignement par là je vais dire quoi? État de droit et autres. Par là je vais dire quoi? Au moins il temps biso tous on a besoin ma erreur ou les cani na mikolo na bambule ou les kanaki et se répéter les sociétés. Ya wana tous on bengi ça va partie prenante wana nyonso to vendre tout d'une même table pour na ko solo la makambo tali mboka. Non on peut dialoguer s'il s'agit pour l'intérêt de la nation. Et notre kende ko vendre pour servir Chilombo. Non. Parce que ce que ça qui pour na musala ndenge bino bozo évoquer si j'ai wana que non tout ça pour misala ba bengi ça qui nyodi sacré awa au mona ki bande kuna biso papa na biso Jean-Pierre Bemba au mona ki Moïse Katumbi ko kende kuna au mona ki batu o basaki ba transhumance politique ko kaisa na kote kuna mais biso nouvelle élan biso la muka bon ko misala te mais bon pouvoir maman tous on a besoin ya pouvoir te biso tous on a besoin peuple congolais à récupérer dignité na e mabele ba congolais o ba burundais ba 7 km o ba ougandais ba yango ezonga yango wana au yango wana au moni maman Naomi pardon yango to lobby il faut que na consensus wana vous permettre to que na maponami malonga parce que makambu ele kana ki na 2006 Jean-Pierre Bemba to mona awa gagner maponami ba ke ko proclamer mutu mususu na 2011 papa Etienne Tshisekedi a gagné l'élection ba ke ko proclamer mutu mususu na 2018 excellence le vrai président Martin Fayulu a gagné l'élection tu le maré ko négocier na ba Rwanda na Kabila pour na ko nommer un président nommé alors aux hommes que non biloko wana yango biso de lobby parce que tu n'as jamais qu'aucune élection sans pour autant batouana ou bakouya ou bakou diriger seni baye banabas batou ou le boué bakouzana makash bakouzana courage puis faut y a proclamer par exemple élection par exemple ngana maman Naomi yo gagné ngai là on a accepté que non oui certes n'a pas d'élection et puis va proclamer le vrai vainqueur c'est ça le problème mais le autre monde a déjà que non Chilombo ayebi ke azana bilan moko largement négatif et représenté en 2023 envers le peuple congolais azon luka kosala fraude déjà ya ko luka kotia moninga na ekadima na kati ya mutu ya seni ya mwana biso to lobi mama ata yo ndengo za wana par exemple bozobeta musano ya bale motop entre DSMP na Chikuku Bobi déjà que non arbitre a déjà favori côté à Chikuku. Est-ce que ba fanatique a des simples pas continuer match wana je ne pense pas il y a moi biso ngoma nouvelle là biso la muka to lobby avant ya ko kende ko beta bal wana il faut tout le monde la transparence il y a arbitre wana parce que arbitre jamais la couleur nini apparemment azala mutu oyo akozana courage et à proclamer mutu oya gagné parce que naître c'est ça oui même que non ba député belé bazan l'Assemblée nationale wana ba noma bango même ko Félix Aza wana ayebi ka gagner l'élection té voilà le ko biso to lingi tozwa mutu oyo boy parce que nouvelle état on te présenter candidat président na biso en 2023 tant on battre Chilombo parce que à cause la bilan moko te ko yebisa ba congolais y compris ba militant na bango il dépêche parce que depuis abana ki makambo ba voyage na o lelo o ba ko plus de 103 voyages
aucun investisseur. Un investisseur ba luka na ba restaurant na Belgique maman. Ba investisseur ba luka na ba bisolo ba investisseur ba yaka na mboka oyo sécurité za malamu. Ba investisseur ba yaka na mboka oyo bisika oyo ba kokuta ba tu oyo mutuo zo sala. Investisseur ko jamais ko boka na mbongo. Bisika ba miyibi bazali ko yiba ko développer mo solo à l'état. Yango wana omoni bisika oyo biso to lobi ke notre kende to solo na bandeko wana pour na ko organiser maponami ya malamu. Soki ezalaki mpona mosala mama olingaki omona biso lelo oyo boye tungaki tozala union dit sacré mais baoyo baza na kati ya union dit sacré wana babimpe ba warriors omoni ke non eloko moko te malongo ezali donc en bref na koyeba ke non Adolphe Muzito aza mutu ya baprincipe et puis Adolphe Muzito aza mutu oyo alandaka bichop te si pas ko défendre le peuple congolais ndenge bozomona bitumba Adolphe Muzito na Martin Fayulu oyo bazobunda pour que non peuple congolais azwa bosomi na ye ezala lipa ezala transport autant oti ko évoquer likambo oui non na répondre à la question na yo olobi totambola pona ram totambola pona courant mais maman na éviter bango balobi bazala batu oyo bazana kati ya gouvernement ba warriors il fallait pas pesa o bazana ngo mais biso totambola na makambo na pourquoi parce que soutenir peuple parce que non maman biso au moins marche à lobby société marche à lobby makambo ya ram ezawana kanisa makambo ya Thomson avec okita 1 kilo okita 2500 kanisa ba promesse nyonso je ne savais pas donc makambo nyonso biso tozotambola oyo boy eza na kati wana yango nozo mona lobi congolais nyonso congolaise nyonso ça série lobi akoya na marche wana pour ko défendre parce que ngai lobi ta na kobima pour ko revendiquer depuis Félix Akota pour ko longa masina na koma na université na sa kama makolo kanda na ngala no alibusa malgré saut de mouton masala bino saut de mouton zaki na ngo escroquerie pour na koyiba mosolo ya ngalo mona kolutu na biso Vital Kamerhe azana na prison makala donc saut de mouton wana et arranger situation moko te na habité par exemple peut-être vendre na popage côté na bino kuna saut de mouton et trouver solution ni biso na changu bambouteillage bandaka 3h ici la 23h alors oui ça que non saut de mouton apporter solution banzele za kokufa na sali ronde na kota mon ville ya Kinshasa mama nzela nyonso za kokufa yango no moni biso politique na biso ya nouvel élan eza que non na 2023 il faut ko aligner batu oyo boy baza na vision pour na ko faire décoller mboka na biso Félix azalaki na programme moko te pour na ko décoller mboka oyo Félix ya parasite politique oyo aye ko mona makambo nyonso à l'improvisation aye ko improviser makambo oyo boy azana kati ya mikakata no ba stagiaire bazana kati ya présidence to poser question ndeko na ngai to na kindoki politique to poser quand même question. Qu'est-ce qui nous rassure aujourd'hui que ceux qui Adolphe Muzito tout Martin Fayulu ba continue bu konzi makambo échanger parce que les autres sont opposants au pouvoir. Maman Naomi Oyebi Adolphe Muzito tant azalaki premier ministre mboka oyo je crois Oyebi bila Adolphe Muzito bino ba étudiante à l'époque bozalaki na bourse ezaki œuvre ya Adolphe Muzito makambo ya bancarisation oyo eza œuvre ya Adolphe Muzito Adolphe Muzito afuta nyongo mais matata mama nazo ebisayo soki mutu matata ponyo aza aya na kindoki politique de ko yango na lobby soki mutu ya matata ponyo oyebiye aya ko dematir makambo biso to solo ba makambo bakarisation ezalaki projet o Adolphe Muzito asalaki yango tango matata ponyo eko yiba yango omona ki bisika o to soki ba sambruye lelo wana ba ndenge nini mutu bandaki na projet na heki to ekozwa Adolphe Muzito est le seul premier ministre oyoboy de 2008 à 2012 vie sociale du peuple congolais ezalaki malamu ozokende kosala wenza avec 5000 francs otikali pe na ndambo ya mbongo na kati ya saki na bino mais lelo oyoboy avec 5000 francs kende kosala wenza au moins que non depuis Adolphe Muzito alongwa na primature il y a eu plusieurs premiers ministres oyobaya oyo bakoka même pas kobakisa $1 na budget o Adolphe Muzito atika donc budget oyo tozana ngo oyo ya 3,5 milliards isa œuvre Adolphe Muzito aye akuti ba professeur ba université bon bazana salaire à $800 a ramené ba ona $2000 Chilombo aye na ba gouverneur na ba ministre na ba premier ministre na oyo aye ko kata ba professeur d'université muto bana ko zwa $2000 aye ko kata bango akomi ko futa bango $1400 alors wana place wana na donc toujours $2000 mais na to ngai na ebisi ke bazozwa $1400 na mutu wana na Adolphe Muzito na ba o bazale na za mutu malamu Adolphe Muzito est le seul premier ministre depuis 1960 ti le oyo boy
a maîtrisé taux de dollars dans Mboka Nabiso à l'époque. Vous voyez bien, très bien. Adolphe Mouzout est le seul premier ministre. Oyo Akena n'a fait aussi Sabitumba 1v3. Vous voyez bien, donc, ce que Totali Makambu, Oyo Adolphe Mouzout a en même temps, ça peut député à Zoarambon à l'état Makota n'est plénière. Maman, Nazo comme la Moutouna là. Ce que Totali ma réalisation, Adolphe Mouzout a sali Namboka Oyo, au moins Adolphe Mouzout, depuis 1960, Tile Oyo Boué. Nous n'avons jamais connu un tel premier ministre. Alors, Bopé, ça y est, chance en 2023. Tant Adolphe Mouzout a le candidat président de la République, et puis il a dit que nos Congolais en général vont voter comme président de Bango, na Moussala Ouassala qui pendant 4 ans, il y a changement, et Kota qui n'a pas couché sur social, il y a vie à Congolais. Alors, il y a moi, de plus en plus que nos Congolais a récupéré l'unité. Il y a moi, maman, Adolphe Mouzout, Moussala Zosala, est le seul premier ministre ou bien le seul citoyen où il y a déclaré guerre na Rwanda. Qui d'autre Oyo Yebi aloba eloko wana tant que l'on wana ou koloba que Adolphe Mouzout aza député azozo mbongo et puis assiégé à l'Assemblée nationale. Mais maman, vous pouvez imaginer que non excellence Adolphe Mouzout a qu'elle ko vanda na kit liboso ya citoyen bosso. On a la légitimité pour le peuple. C'est là maman nazo expliquer bino Adolphe Mouzout sokazo lia musolo. Eza musala chilombote, eza musala mbosote, eza musala oyoboye bana kikwiti. Ba voter qui était que bolobeli na bango pour la défendre bango. Nazo démontrer bino ah musala, mais yango azo sala. Ba marche Adolphe Mouzout azo sala. Dans azo mais l'équipe même musala Félix, yebi sala musala Félix azo sala. À part je n'étais pas au courant, à part Nenette, à part Kuna Bombanda, à part Makamu, oh ya futilité bango bazo sala. Yebi ça, yebi un chef de l'État ça en a vie privée maman Naomi. Donc en psychologie, ce qu'on veut gérer vie na haute, donc il y a déjà dérapage mounene. Donc Félix a la vie privée morotée. Donc si le monnaie a président légitime, même un fou peut le contrôler. Même un moutoua pousse, on peut contrôler Félix. Tant que le président est sa vie privée, non, c'est un notable. Donc une institution. Tu le monnaie on reconnaît le TPE, non, je le reconnais comme président. Donc tu le monnaie a institution mobimba ya moka. Donc, azo représenté yo et puis na bande na biso IDPS parce que biso azo représenté biso te batwa ya la muka parce que tous reconnaître comme président de la République. Ya ngwana tant on le bien faire Mouzout azo zo mbongo. Nathalie Sibino yebisa ngai député ni même professeur Mat. Même député IDPS ko yebi a proposé déjà loi na kati Assemblée nationale. Même bande na biso Daniel Saf. O azalaki awaboe ko bunga ko loba biloba to okende kuna pour en travailler peuple congolais mais ce monde pour la majip derrière ça faut auto mbalbo ko moulay ko quand même immeuble à l'Assemblée nationale. Alors bozo mona que non Adolphe Mouzout aza ko sala musala na ye on le pas na kikuti ba pesa mandat 5 ans ya musala ngo na yebi bino Adolphe Mouzout aza député élu oyo atika jamais ko sa nommé azana droit ya koza mutuka wana parce que mutuka wana bana kikuti nde mutu balobi azwa yango pour atambola pour na ko défendre yango na kati Assemblée nationale. Où est le mal na Joseph Kabila oyo boye azo touché plus de 680 000 $ avant na kana Sénat. Azo sa yelo ko moko. Mais maman, mais il faut que devant la Sénat qu'on peut occuper cette expérience sur la Sénat. Chilombo à l'époque, citoyen Chilombo. En 2011, bazalaka 42 députés, il y a IDPS. Papa était anticipé de paix à son âme. Alobi ba député wana ba ko siéger wana te parce que régime gouvernement les a illégitimité bazo reconnaître le pouvoir de Joseph Kabila. Mais Chilombo à l'époque bana ko zo musolo au travers Sami Badi Banga atikala ko siéger te. Et puis ni même proposition à loi Albert Moleka membre de l'IDPS aza vivant ouri ko luka na ba micro na bino akoya ko témoigner le wana. À l'époque, je crois que Babouya Bazaka Mibale, gouverneur, ancien gouverneur Maweja, na professeur, ancien gouverneur, ni professeur Kiri Gassi, je me sens pas encore les noms. Kakami Bale. Alors, na Batouana, na Moussala Adolphe Mouzout Azosala. Adolphe Mouzout mérite son émolument comme tout député Azosala Moussala. Donc, on dira que non, Moussala Adolphe Mouzout, et Koukana Moussala, mon côté député au Bazan à l'Assemblée nationale. Donc, Batoubaye, il a pouvoir, premier Moussala Bango pour la les présidents de la République. Il y a un mot, la mot Telemi, et je sais que Batouamaye, le coup la biso, le coup la excellence Adolphe Mouzout, le coup la Martin, il faut le pour la courir pour la cofon, la clé, on a pour la faire de colère pour Abiso. Tu le vois le baki, ah, que non, comme allemand d'Afrique. Na industrie nini o Chilombo sali nzela nini o atongi combien de mais maman ba investisseur ba yate bo selo Nathalie Sio Araboé tango excellence Adolphe Mouzout ba ki investisseur ba ko yate explique ki yango investisseur ayaka na mboka oyo boye ki mezali
il y a comme si que non mobali avant na moi si oeboe mobali aza kwa saint d'esprit alinga biska oki mezali comment est-ce que mutu akoya na ba million na e et là comment que tu kolekana a bo récemment mutu aye pour investir na mboka na biso akeko ko na ministre azotu na pourcentage t'as la place tous ba criminel financier en mboka na biso ozani contribuable pour la point za ko signer obi que non au pesika ba directive non bon mboka na biso to évoluer ba to il faut futa bango bo mais un ministre qui se dit na pourcentage na ngesa combien est-ce que vous croyez réellement ba investir ba ko na mboka ya cher anengo oyo ba to bazo détourner ba millions le lo oyo bo dossier ya kaza badubola ancien ministre de l'économie a détourné 16 millions porté disparu tisikoyo to ekozwa ndeko oyo mususu oyo boye asala mama escroquerie na makambo ya santé ya batu Teni Longondo o ba uti ko bimiser récemment na prison makambo ya mbongo coronavirus plus de 18 millions et kenda wa et puis tant bozo lo ba keno to za na état dit droit mama Naomi izolekela ngai état de droit o eza sélectif o to moni nani Teni Longondo mo ayibi mbongo ya coronavirus asali 2 semaines na kati ya prison centrale Makala babimisi yengwana bozo ko bageta de droit moninga ya Félix Tshilombo asala contre nini babe on ko asala nini aiba signature na dossier ya Miba asala 4 jours na prison centrale ya Makala alors on dit ça on a état de droit mais ndeko Daniel Masawa za na kati ya prison Makala tisiko batika ko samba te ndeko na biso Kulutu Vital Kamerhe asengi plus de 10 liberté provisoire oh bakoki kopesa même pas bakoki kopesa été alors selon tout ça qui n'était de droit pardon maman Naomi na moi comme si nous aux journalistes et DPS parce que Kabuya a déclaré awa mutu nyonso ko sakana pouvoir ya IDPS to ko kabola minduki donc IDPS c'est parti des milices aux fils Mukoko a ekoloba que non to ko distribuer ba armes pourquoi ils ne sont pas arrêtés ba juger bango mais tala pour moi que non état de droit au bino bozolo beza à double vitesse ndeko Jakinda la na dossier Noël Tchani on a lobby juste que non to kana ko luka honorable tingi pour na ko dire l'invitation mais ndeko Jakinda la bazuye azana prison ya Makala lelo obo juste pour na ko luka que non to kana ko dire la mutu invitation mais mutu oyo boy azo inciter batu na rébellion bazo former groupe à la milice kabu azotambola librement et puis pour la comprendre que non ba ko bo médication mboka na biso ba ko un individu comme Kabula peut-être que non bon il n'a aucune histoire na mboka na biso ba ko na gotia na kati ya item examen d'état c'est décevant c'est vraiment nauséabond ya komona ba acte ya ngwana biso to bi mama Naomi o komona état de droit tango Adolphe Monzito a reçu pouvoir tango biso to diriger assemblée provinciale tango bokomona que non bandeko o bakoya c'est la méritocratie qui va primer mais le au kéré ozomona que non ba conseiller oti ko landa Tshilombo awana VOA Africa si je excusez peut-être pour na kotanga chaîne de télévision on a déclaré que notre tourage n'est pas mabé mais yo yebi que tourage non président de la République est mabé soit disant président de la République pourquoi pas qu'on fait pour il a pas le bac en otoko ba l'émission donc Tshilombo azamu tout azo lukana ba problème mais liboso zalaki Kabila mutazo bloqué le lo et kolongwana non j'ai été bloqué par Moïse Katumbi j'ai été bloqué par Kabila ou je n'avais pas bon entourage donc ndeko Tshilombo azana projet mon côté ko décoller mboka na biso si pas ba stagiaire ndeto zo mona bango le o ba Banayo Naomi Pila maman Naomi azana parti politique té nazara politique déjà je ne suis dans aucun parti politique, je n'ai pas de carte de membre, en tout cas je ne fais pas la politique, je suis apolitique. Ça c'est une façon de changer ce que vous venez de dire que naza de quoi de peste natikala au salarié de peste donc ko bana émission na biso donc comme pratiquement vers la fin tant aux olo balikambo que non fallait pas que muta ACG parce que au moins te que ton bozolo balikambo il y a loi électorale ceux qui vraiment bozaki na ba député na kati ya assemblée nationale et que le que ba député na ba telema qui peut ba lobela ki loi ninge le kate eza pe avantage ba député maman Naomi ba député baza ya biso te ole okende te non maman Naomi ba député baza na kasi assemblée nationale baza ba député à Martin Fayulu baza ba député à Adolphe Monzito baza ba député élu du peuple pour défendre le peuple congolais donc terrain ko eza peuple congolais ça misala o bande ko na biso ba ko sala alors ozomona que non Adolphe Monzito azo c'est ton pour la ko éveiller ba tout que non makambo ozo sala ko eza malamu te eza même plus que musala ya mboso oyo bakata papa mukolo ya boye azo se prendre comme un dialéliste azo que na kokoma ne sika porte parole à Tshilombo tabu bobimi na balabala bozela ni maman na ebisi bino que biso tozozela
tout le monde est clair, tout le monde a kambi. Démarche na biso, il faut que libérer peuple oyo na makam o tozo mona parce que peuple a besoin nini. Peuple a besoin mai, attend la classe dans la bonne condition, à ça la misala na yé, donc avant que librement ça la sécuriser parce que le oyo boy. Lobi que non ba congolais baza sécuriser même ya libanda même na katikati. Ba komi ko bengana même ba congolais na kati ya bien na bango. Ozo mona déjà un point très sérieux, muto abotami na Congo. Akoli na Congo, bako na baza na Congo, mais besoin débarquer en avion comme Moïbi pour kangier et puis comme si moko bino besoin tina wana ezambuka na yango na biso de lobi biloko wana violation à l'égard de la femme congolaise maman et ça vraiment honorifique te yango na biso de lobi démarche au biso to atame to kozwa guerre de cause nango ce qui peuple il faut à se débarrasser na bakambi o baza illégitime na otai ko landa ndeko moko awa boy Willy Michik o boy azana association na ye o bana kudu d'ART kolobaki non la muka etikala ya bato ya banundu ngai on azo bisabino la muka eza ya bato ya banundu te ngana za mungala ya Équateur mais soki ya pembeni azo fe monzitu pona mayele na ye komona bandeko na biso Willy Michik oyo boye bakomi kolanda ba bichop chop eza vraiment soni ya ngwana nazo bisapela ke no Willy Michik olanda mission oyo boye soki azangi eloko ko sala parce que Willy Michik na za na crédit moko ta envers peuple congolais même na bisika oyo ba ressortissant est Willy Michik même na avenir na bango ba ibiete. Et puis l'association a parti, ceux qui parti, ceux qui association na ya na ONG na yawana. Et ceux qui na ndaku na ye, na bana na ye, na mosi na ye, peut-être koko na yer mosu sa ibi amote. Alors tant mazo ba keno, biso na ki na Genève pour na kosa ko contourner Joseph Kabila ndekuwana azana buzoba busoto. Parce que la muka eza a peuple congolais. Tant qu'on a qui lobby ko couvrir événement à la muka. Au mona ika bato ya banundu. Je ne crois pas. Bato ya Kasai Bazali, préveza que non devos kito ko CG ya SID. Azamuluba. Ozu Blanchard Mungomba, ou Aza secrétaire général et la nouvelle là, Aza Mungala. Ozu mona que non, la muka eza esprit, la muka eza peuple, la muka eza que non individu Martin Fayulu parce que Aza mutu abanundu, parce que musique Aza mutu. Non, toza ko travailler pour na peuple. Oya pas mbondo awa na triomphe na ba Chilombo. Mutu ko trahir peuple mbondo ko landa. Mbondo mo bibiske zo landa Chilombo. Yango oyo bondo komi kolanda Chilombo donc ndeko na biso Willy Michik na ko ebisaye soki azangi eloko akosala ale kaka ate kotana kombo ya leader Adolphe Muzitu mutu azobunda pona peuple congolais donc ezala mbala ya suka pona Willy Michik pona koya kotana kombo ya Adolphe Muzitu ala na buzoba parce que biso tout oyebi Willy Michik awa boye o mo ke no bande ko na biso IDPS baza maele ya mukuse Willy Michik a donné ça, l'Ivoire a pas pété un ticket dit ah. D'ailleurs, ceux qui ont un état de droit, maman Naomi, excusez-moi peut-être pour un geste. Willy Michik a ça moutou. Oh il faut qu'on gagne. Pourquoi hier après-midi qu'il voit pas pété un ticket il faut qu'on yokaye. Alors tant que le azol ka ko pas Félix, ko luka musala, aye ba que Félix azala musala te. O a kopesa Willy Michik. Aya soka lembi politique est bien pour na batunyo sauter et puis association Willy Michik voilà sortir micro balader non même na venir aussi avandi et yebanité donc eza mbaya mbopa na suka pona ko ba que non la muka eza bato banu non la muka eza pona batunyo soko ta ya Adolphe Muzitu abali muluba otali président Martin Fayulu abali mosi o aza congolaise donc ça n'a rien à voir litu na biso eza te que non pour betini bande ko Jean-Pierre Bemba bazaki na la muka ba ba que non bangonde mutu basimbi la muka mais bu moni que non balongwa ba kena union district ba ko émission comme na suka mutu o bino bozolo ba que azanda kala Fayulu na Muzitu baza le côté mais pourquoi bozo empêcher marche na bango pourquoi bozo tinda bataillon mobimba ya armée pour la reconnaître quoi empêcher batu oeboe ba oui mobiliser même pas 10 personnes c'est la vérité que la muka ezaya peuple congolais la muka au komona que non l'habitant au Martin faut la pesa qui ordre l'habitant au coordonnateur Adolphe Muzitu pesa qui mot d'ordre que non to kota mo les 15 même na fief ya de Félix Antoine Chilombo na Kasai na Moneditu na kabia kamonga batambola ki babaki Chilombo na 2023 doit partir parce que il a foutu à sa mission ya ngwana ozo mona que non Willy Michik atika buzo bana et puis nazo mettre Willy Michik à garde que non désormais ce qui est koleka ababoui alobela kama kama association na parce que Adolphe Muzitu azana niveau na été ya ngwana loko biso to lobi azama la mboka bimisi c'est bino ya muka bozali ensemble lobby là ça arrange que Willy Michik parce que c'est créé lobby wana et ça vraiment important c'est mon côté parce que mission na biso eza ko bimisa peuple congolais na bombo oya lobby wana eza na okaka aluka musala parce que côté chômage ya ngwana zo luka biso to za ba jeune to ndimi to za la résistance pour na résister na ba oppresseur votre mot de la fin directement mot de fin na biso mot de la fin maman Naomi eza que non
lobby to kosala marche na biso même gentini mobile to bi que non le lobby saki ba leader na biso ba CG ba ko no kuta na e pour na kulukani au moins que non ko bande changer côté ko bande zongi na bande ko na biso wana UDPS bande ko na biso ba zo comprendre ti le lo oyo boy ba e ba que non UDPS zo pouvoir te bota la bato ba bunda ba sala lit 30 ans, 20 ans, bazaka na séanzité wana. Mais batu oyo boy babunda liti te kende kota bona palais de la présidence, bazo tambola kana bambonga ba congolais, bazo la na ba hôtel la bière, bazo tonga ba immeuble, bazo bala, mais bande kuna biso par conscience baza nango, bazo comprendre tende makambo zo konde. Yango wana lobby eza marche oyo boy, le coordonnateur Adolphe Muzuta bengisi ba congolais, ezala ya UDPS, on le ba propriétaire ki bango keno, to kulia sardine ali nzanza, to kulia dongo to komisa Congo Afrique, Allemagne d'Afrique, to ko voyager ndenge to lingi tu le oyo boy to tika mona ngote à part makambo société oyo tu lo moya nango my god de rêve et puis ya ko continuer makambo a winner my god de rêve oyo zaki kaka escroquerie pour na ko escroquer batuma ba $10 na bango ya passe yango wana to lobby à partir ya 0 nga na kola déjà na boulevard na quartier 3 to ko zela bande kota bakoya tout congolais lobby musale zate ozana moto na yo bomba yango loba makambo nazo kende kotambola marche na ngai nazo tambola pona nini pona transport pona courant pona mai pona ba promesse à Félix lelo oyo bo mama na omi pona kende kochiter tala même escroquerie na loba makambo na chaîne moko en place que le état de siège ezana oka que non Chilombo a élargi na détournement ya mbongo ya l'état lelo oyo boy depuis ça a décrété état de siège na le oyo to kana 9e de nini décret état de siège. Peuple les ont continué toujours au Koufa. Na est il est là au 809 civils tués. État de siège. Et puis l'état de siège, tant que va décréter l'état de siège, maman Naomi, et la frontière union se la fermée. Pas d'entrée, pas de sortie. Parce que le loco état de siège à Félix, aux hommes on a pris un Ougandais, bazo kota, bazo ba minéral na biso, koto ebwe, Rwanda a commis même premier pays. Oyo boy asali usine ya raffinerie à coltan biskani biso de Rwanda c'est un petit pays oyo boy richesse n'est à rater maintenant Rwanda a comme premier producteur ya coltan désolé que la même émission yango wana depuis Félix asala état de siège na oyo escroquerie akenda ko signer ba corps na e tango akenda ko vana na est akenda ko no pona kucha kimia ko akenda ko signer ba corps ndenge nini na kopesa mabele na biso pa ba Rwandais ndenge nini na kopesa ba richesse na biso ba Rwandais à l'époque même ya Kabila bana ko banga kozwa même un maître ko pesa ba Rwandais mais Félix abije mafuna batu wana d'ailleurs ba votanga te mabele na koteka ndenge na lingi lelo oyo boy 809 civils tués sous poussa ya Chilombo 380 personnes portées disparues depuis ba décréter état de siège lelo oyo boy 90 kidnapping oyo batu bazoli ma côté bazo kende ezoyi banate ando ya wana 128 villages endommagés kutumbanda kwa batu sous état de siège oyo Chilombo kana ko décréter pour na ko boma ba congolais complicité ba Burundais na ba Rwandais na ba Ougandais ande oya wana 604 cambriolages toye ko sukisa 40 véhicules incendiés alors au quoi ça jara mutu ya bo Félix vous croyez réellement que non Félix mérite ça la demande et puis na bilani tout ça yango bobima ba mais makambo nyonso za écrit na kati makambo na projet na biso yango na biso to lobi na 2023 tant on nouvelle là où aussi pas mis à faire mon Dieu tu as pouvoir pour gérer les pays démocratiques du Congo beaucoup moins que non ba congolais ba koza la protéger le là oh bon moi na Kasai bande kuna biso Kasai bazo kima bazo kana na nini na Katanga ba yebi ba bazo kana vana kuna ba Rwanda ba komi ko somba mabele na Kasai Kasai azalaki mutu oyo ya lokumu mais Kasai azalaki mutu oyo boso ale fufu na pondu ya matamba avant na kati ya mboka na za l'aise azo luka diamant na melelo oyo boy Kasai komi koza la vidéo bana bazo kana ko somba kuna atuti na ba Burundi na ba utu yango wana mwana ya Kongo nyonso lobby ngana kolala na quartier 3 na 3h yo lobby tango kobima obima pone loko nini kanisa j'étais pas au courant kanisa likamba Thomson et qui t'a $2000 tu sur le côté kanisa allemand d'Afrique bon kanisa même rentrée scolaire to linga to songa les 4A bino ba senya boza non payé et puis bino ba policier ba promettre bino salaire 400 000 tire le côté la carte c'est un peu gratuité ezali gratuité de la CMA Félix a tourné combien d'écoles et le côté combien de routes donc aujourd'hui que maman makambo on nyonso boé to résumer en que non Félix a un bilan largement négatif. Oyo même d'ailleurs azo avoué yango. To ko longa wana président c'est commis et sika oyo boye ya tina te. To ko mona bombanda. Et puis beaucoup bisa biso oh non vie privée ya chef de l'État. Non. Donc lobby maman Naomi entre la patrie ou la mort, le peuple est vécran. La peur doit quitter nos esprits. Lobby to kozana balabala na quartier 3 na Masina, to ko bana marche na biso tina Assemblée nationale. Soki citoyen mobile na mboso na Chilombo
bah ça zardé bah que non après mandat l'État zali continuité à l'été continuer et puis bah kolanda la bango yango wana tozo bengisa ba congolais nyonso toutes les couches confondues pour répondre massivement na mbela oyo le soldat du peuple Martin Fayulu na excellence Adolphe Mosito ba bengisi bino lobby pour tout na wana activité wana et puis wana za liboso dans les jours à venir tout tambola et puis maman Naomi bon na que non peuple a se libérer na ba détracteur merci beaucoup de le banana suka pe pour chiter ba tout nyonso ba ko contacter biso isa plus 243 81 73 11 702 wana nde ba ko ma remarque ba suggestion na bino to kozanga te ko yoka yango ko za le bienvenu plus 243 81 73 11 702 voilà un peu c'est Mozala qui a collé kana kindoki. Merci beaucoup Ndeko Bruno to comme na suka émission merci aux Aline Ndeko o azali bongo communicateur ya Nouvelle Élan to sepeli mingi kozana na plateau na biso to kutan très prochainement na émission mususu ya kindoki politique toujours avec le même plaisir et puis une invité à Sika pour nous servir bino linga dans le bar toujours que to lingambo kana biso pe to longa ignorance pembeni na biso nzambe abenisa République démocratique du Congo to kutani très prochainement.